congolocole-news.com. Lelo tozolobela likambo ya papa la biso Matou Samuel. Ndenge mama asambwisi ye abimisi ye na balabala na internet na Facebook na télévision. Eza malamu to mabe. Toyoka lokole ya bana mboka. Mbote papa. Mbote mama. Motune na biso ezali. Omoni boni mwasi ya papa Matou Samuel ndenge ya bimisi papa Matou Samuel na balabala. Apanze na internet na Facebook ndenge ya kokange na mwasi yo lobi boni. Pona ngai na opesa conseil pa ndeko na Matou Samuel. Mwasi wana za yete. Poso ki mwasi za ye, ayi ko sala bêtise wana ti. De ta ki sala bêtise wana, c'est kaza mwasi ya yete ya vina yete. Donc atika mwasi wana, aza mwasi vina yete. Ça sali mabe ninga lobi bongo. En tout cas moi ça sali mabe. Parce que comme deux personnes sur deux personnes. Ako bimisa ngo suna miso ya bato belete. Mais le quoi miso ya bato belé, c'est que moi si na sali mabe. Alors on peut ça concept en Matou Samuel. Oza déjà na basi mibalo so kufisi. Oko kolanda su mwasi mususu te. Senga na nzambe otikala ta yomoko. Kyo ke na suna basi mibale misatu mine obala mbala boni. Ba kobengo semeki mbala boni. Mais moi si fois za la poisse sungaka eti. Non. Ya liboso kufi. Ya mibala kufi. Ya misatu tika na maboka nzambe. Bino ba papa bozaka so mama kufi. Bo welela ka bobala ka noki. Ah biso. Bon, eza ba papa nyoso tout hein. Ba papa baza de sortes. Ba papa baza mibale, ba spera baza mibale. Eza na papa mususu asala makambo po mokilendi mae. Eza na papa mususu asala makambo po ami bombisa na ye. Merci mingi. Bon, pour Nangaï, personnellement, conseil à OPC Ezalate, mais moi, si tout d'abord, ce qui est ayoki que mobali nae azana moi si musus. Moi si on va bali na voie normale. A kokai ko se tracasser me mingité. Moi si azana droite ya golanda mobali partout. Non, au contraire, eza biblique. Mobali akobala 5-6 basi. Mais jamais moi si akobala mibali misatu. Et ça l'a raté. Akange na mbeto alibala na mwasi. Oui, bon, na cadre wana en tout cas papa Salimabe. Papa Salimabe parce que de un aza soumise te na égard à mwasi, pe azo respecter mwasi te. C'est quoi conseil ni opesi papa Matou Samuel. Bon, conseil autre ko pesa papa Matou et ça que à la prochaine à répéter ba bêtises wana te. Parce que ce sont des bêtises bien organisées par lui-même. Et là on a ngana bakisa boye. Omoni tozo ke na place ya mobali moi c'est salango je suis sûr et certain que Matou alinga ki ya kanga motema ke abenga na mwasi wana parce que ça les sumo moko impardonnable mais tellement eza mobali asali yango eza mobali akena ko bala mwasi jamais mwasi abala ka mobali bien sûr eza bolingo eza aveugle mais mwasi a réagir mabe mwasi akokaki jamais kozwa le kamwana tina ba Internet est à la raté. Wana a exposé déjà mobali na publiquement. Donc tout le baké, mobali wana. Tozo bon, wana win. Soki ke azana posa ka boya mobali. Haboya mobali. Haboya abo malibala. Mais maintenant soki abomi libala, yenda ko dédommager Matou. So amoni na Matou sonité. Bon, na bolingo soni est à la raté. Na bolingo soni est à la raté parce que et pour n'a agité. Donc, oui, vous comprendre ça, mais quand on est allé belé, n'ana ko bala lelo, nabimi otiko bala mwasi mususu mobali mususu plutôt, mais so ina zongi, na bika ke, asa mwasi na ngana taliba bien fait na yo. Donc, et là comme côté ko empêcher ngake na boya yo. Bon, na sur la landi question na bien, mwasi akanyi mobali na mwasi mususu na ndako. Azui photo na ya publié en ceci cela. Bon pour nga personnellement naza mobali hein mais koza mobali ni ko lobateke il faut za na monter mais que sen na ya batu. Hein notamment moi si pas za mutu za pe na monter malokola nga. Soki peza inga ta musuna ko pe osala pe ka bongo. Bien que tozana moi différence ya façon ya réagir ya mutu na nzamba keli mutu merina kibo moto. Lokola nga na portaka monter moi si pas memara. Nako condamner penza te hein. Nako condamner te pour to éviter niveau ni bolingo ni apesa ke pa mobali na ye et puis degré à scandale on a to éviter et fait nini yo et salier na kati ya mutu ne pas comment tina niveau ko réagir na ba sorte wana
Et bon, et moi, ça qui est qu'on vous met na voyage pour l'année. Or, mobile, ça n'a pas ça na. Ate bon, ceux qui mobile andima qui teka kende, il fallait que boya tango zalaki awa, ba contre te zalaka, ba réalité est belé et go ça m'a pété mususu que moi ça na volonté ko yata mususu zaki bloqué quelque part. Mais du fait que aux la preuve moko te ko umela neza dit ya ceci cela, yo ko ça l'appelle au moins ma bête attaque ko sali pe ma bien. Au comme tina niveau au sala ya modèle wana. Bino ba papa bokanga posatin, so poster ye kaka, o kaka na kende kaka. Bon, ceux qui bakanga ngona maboko, peut-être ndo golo balanga ige, bako kanga ngote. Hein? Mutu aza mutu nzamba sala ko ibo kanga pe posa. Mais ceux qui ont la maîtrise au kanga posa na yo mogote, c'est que au moni ke posa leki kutu yo. C'est que ça sous na tinate. Ils ont na tinate. Conseil. Bon, conseil ngala o pesa pona magambo wana ezali ke vie za na ba réalité belé, hein? Eza malamu mingi eloko lingi basala ote yo pe ko sala muninga te. Eza mabe mingi koleka obande okanisela mutu likambo asali te yo ta muso okomisi na niveau kosumuki osali su mabe kolega pe ta muso ya komaki na ebongo te et pe eza mabe mingi kozwa motema mutu kopeze yango parce que bolingo ya mwasi na ya mobali ezalaka te susi ya mwasi na ya mobali ezalaka te pasi yo koyoka mwasi pa koyoka donc eloko ekosamela ote ekosamela yo kosamela pe muninga ndenge okosika bato mususu pe baboma bato mobali abomi mobali mususu mpona likambo ya mwasi. Et là, moi, si soit une photo à publier pour la dicambo, kuti mubane, na moi si mususu, moi je pense que ils ont quand même le mot à récompenser. Ça engage à peine la maîtrise qui a publié. Ah oui, maîtrise est au cause en anglais belé, mais sauf que façon à cause en la maîtrise des années mouton ça dans en anglais. Et puis les sous makanisia mutu, oh et bien madame Osaka et mon par rapport à magambo azomo na du jour au jour. Merci vraiment maman pour la parole wana opesi. Net mutu le roi Matou Samuel, azamusa na Nzambe. Eloko asali neti moi si alobi si asali yango a confirmer eza normalement eza bongo na yokuta pe bango etake moi si il fallait asala nanu ki moi si na ye jamais ko sala nanu bongo panza maman biloko nyonso ti na niveau moko boy ta musu pe za bongo te ta musu pe ko zala bongo ya yekamba moko boya yo kiso epa monaki apandi na biloko na suti na babutu futi na bawapi wani yako kitsa musai na Nzambe galon nae soki pe musai na Nzambe yebaki yango asali yango na ndenge wana so moi so na yene mutasunga mobile balbom ekende liboso makamnyo seke liboso siko yo ndenga baby si makambo wana est-ce que eza malamu te soki ye mutasunga balbom na ndenge lobi mais jamais ko sala ngo bongo soka sali yango bongo seka ebini matusa mwa yemo ayebia soka seke kuwana pe kuna akosunga pe ka album yango mamu atika ndeye yatika ne pe libre yazana artiste azaka mutu ya kriaka au krieka ka kosa eloko moko boye même yemo mwasi wana panzaki biloko akozonga ka toujours ekomela ekoto mindondo pa zonga esuwana moi ça na sali kama be ko limisa mobali na ote azabe mosali ya Nzambe oko sambusa na miso ya bato au moins ko pandili ngomba mobali il faut ko bomba mobali aza mobali lelo ata yo ke voyage ya ko saba besoin de place musu te ka po na yo mwasi na ye yesu ka ke umela kuna mobali ki posa mpaka bakuluto azela kae moi ezalate moi ezate non lobaki mwasi wana asali bien pona Matou Samuel nde toyokaka ke musala Nzambe akosaba makambo wana te ke bakokanga yo na mwasi na kati ya pane mwasi mosusu sota libanda ça va plus déjà ça bala déjà alata déjà alliance omoteke sopie vous comprenez est-ce que moi sango wana est-ce que ça vraiment mwasi na peut-être à cause de la connaissance na bon attaque connaissance na royane na ndako te ke vous place avant na mwasi na ya bala mama bana na taka bakango na rata chambre na momi mususu eza kuti biso ba musicien te mais pasteur tala raiso pied fort ndumba kasi on a bi basala Nzambe nyonso bazala wandumba omona ate batambola na mituka na bango za nyonso te za filmer bachaka bongo pona nini pona ko linga basi ya batu bango nyonso tuto longo musala Nzambe te bango nyonso asali malamu asali malamu ba aza mwasi na akolimbisa yo soki mwasi akangaki yo bongo yo kanga ye mwasi no bongo yo lingoli nga akolimbisa te bo wana eza bolingo na bango me bango nyonso baza ndenge moko na koyebisa bango nini bango nyonso bazaka ndenge moko bango nyonso
Ah, eza mutu te biso to ko kotela. Bango nyonso tu baza ndenge moko. Ah. Ekasi. Ah, bon siko to longola nani. Et pas na siko to monto ko longola nani. Oyo moni kazaka. Ah, frère Patrice. Frère Patrice ne nani. Frère Patrice ne nani. Fidèle pe maman Esther. Ah, rien. Frère Patrice ndenge moko na bango. Bon, Matou Samuel na ndenge na yebelie. Bon, Matou Samuel aza mutu moko aza koyembela Nzambe. D'abord eloko moko na lingi na loba. Mwasi wana oyo buna boza ko batisa. Est-ce que abalaki ye officiellement? Basalaki mariage ou bien azali kango? Basala mariage. Alors, soki nena likango. Likango auté poto. Soki mwasi wana azali mwasi na ye légitime. C'est-à-dire Matou Samuel a parti à lelo vraiment asali honte, asali vraiment son ya ba musicien religieux. Eza pasi mingi ndenge nazo ka makambo ndenge ozakolo baboye na ndenge nazo mona Matou Samuel asali makambo ya mabe vraiment c'est intolérable même liboso ya Nzambe oyo azako yembela oyoki mama bon na ebite puisque même na kati ya Bible ba komi que non makambo ya ekobo eza autorisé même libala ekoki kokufa namoni mais ça dépend à volonté ya mwasi wana soki alingi atika libala eza volonté na ye eza choix na ye. Mais liboso ya Nzambe azana raison, mwasi wana azana raison. Pe Matou Samuel c'est vraiment regrettable. Eloko ya asali eza soni mingi na baninga na ye nyoso o bazako yebela Nzambe. Asali makambo moko wana ezweze ko ba ekobo. Na niveau na ya kuiko sala makambo ya wana asali ekobo liboso ya Nzambe pe soni peza na babisia nyoso o bazako yebela Nzambe. En tout cas vraiment mawatro. Merci papa. C'est petit singate parce que mutasala la Nzambe faut dans ba comportement moderne. Aux autres habits na ba chanson na yo koyemba na yo mais ce comportement nous a dignité donc ça il faut punir bato bongo parce qu'on est comme le roi escroquerie comme ko escroquer biso poto nous sommes ba cassette na bango ba CD na bango à tout moment bosko ka biso ba mbongo boyemba rapé oh mama nzembo na kutuni na yemba kawana ngai na ye oye wapi oye na ekobo oye na makambo Nzambe te atika so ba distraction mama batika ko Nzambe bazaka moko akopinir ye c'est to kona mikola suka. Merci bientôt là makambo comme da pembeni parce que Nzambe arrivé à Nzambe comme ya yeso comme pembeni yango ba passer ba komoko sabiso ba misa que ba komoko sabiso donc vraiment c'est regrettable batika biso to kaka za ba bazembo msutu to kaka ba conseil ta ba redi ya misi ba conseil ya banani oyo te msuma msusu to comme na suka ya émission na biso to encourager papa Matou Samuel te mama yeba ko bomba mobali na ona kati ya ndako ata mabe yango esalami ndenge nini fallait pas obimisa papa libanda lelo est-ce que ba CD na ye est-ce que bando tambola obebisi carrière na ye ya musique mama yeba ko bomba mobali na ona kati ya ndako ata problème yango eza ndenge nini yeba ko bomba mobali na yo ko bimisa ye boye te za malamu te omoni siko otani papa na balabala nyonso kaka pona mpaka bakulutu eza malamu te napesi mbote na David Olito napesi mbote epa mama Gidil Bisengo yende mtu azwi biso ya bilili napesi mbote epa Papi Luvete na kati ya Paris mbote natiki bino bai tomona imbala